makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye ne bandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo ya sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers bavion na ye mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 ans mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA, mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations. Bonsoir, 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 le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a qui visite de travail au dimanche 25 janvier na ville ya Oyo kuna na Congo Brazzaville et pas piba mama kitoko pa ya homologue na ye Denis Sassou Nguesso wa pa iba lobela ki mingi penda likamotali coopération ya relation entre ba pays nyasa mi balé ba pays o ezali bongo voisin pe babeta ki lisusu masolo o etali situation sécuritaire na région ya Grand Lac tobeta bongo masolo etali Assemblée nationale pour la que président de l'Assemblée nationale ye ayambaki ba confession religieuse de la République démocratique du Congo délégation oyo et kuma ki pa président na yango évêque évangéliste Ejiba Yamapia. Président de l'Assemblée nationale, honorable Emeboji Sangara, ayambaki na audience délégation ya ba confession religieuse ya République démocratique du Congo, ba kamba makina président na bango archevêque Évariste Ejiba Yamapia, beaucoup tani oyo eza na contexte socio-politique particulièrement sensible pour na mboka na biso, ezali marqué na ba défi sécuritaire ya makasi mingi na partie est na yango, ba échange oyo balobela ki mingi analyse ya situation socio-politique nationale, pe ba voix ya koluka ko privilégié pour renforcer kima pe cohésion nationale et longo na stabilité institutionnelle. Na occasion où yoba responsable religieux ba adressa ki ba félicitations solennelles et pa ya président ya Assemblée nationale pour na élection na ye na tête ya chambre basse ya parlement. Bango nyonso ba telisa ki soutien pe accompagnement na bango pour na plateforme religieuse pour na mandat na ye. Délégation où yoba komisa ki ba effort ya Emeboji Sangara na cadre ya diplomatie parlementaire mingi na engagement na ye pour na soutenir l'action ya chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour na bozongi sikimia na partie est ya République démocratique du Congo. Bosimba kena dynamique oyo ba confession religieuse ba présenter na président ya Assemblée nationale ba initiative na bango interinstitutionnelle pour na kimia pe réconciliation na RDC. Selon ba religieux ba lobi démarche oyo ezali bongo apport moko ya makasi et ye ko renforcer pe ko compléter ba initiative mususu oyo ezali déjà pour na kozongi sikimia na partie est ya RDC. Na maloba na e président ya Assemblée nationale a kumisi initiative oyo a qualifié yango contribution moko ya makasi na ba effort oyo ezali kosalema pour na ba institution ezala makasi na mboka pe lisusu na occasion wana atalifi détermination na cadre ya mandat na ye pour na ko soutenir ba action ya chef de l'État pe ya gouvernement pour na komema kimia kaka na STT kasi na ba zone nyonso oyo ezali affecté na insécurité. Emeboji Sangara restauration ya autorité de l'État na étendu nyonso ya République démocratique du Congo pe ko batela intégrité territoriale yango ezali ba priorité ya makasi ezali kosenga implication moko concertée ya ba institution nyonso ba leader religieux na ensemble ya société congolaise. Rapporteur ya Assemblée nationale Jack Njoli ya solola ki week-end le kina président ya Assemblée provinciale ya Kwilu pona kolobela ikambo etali teni ya 13e conférence la gouvernement au gouvernement kuna na Bandundu. Reportage. Porte-parole ya chambre basse ya parlement professeur Jacques Njoli et Sengekeli abetaki masolo na cabinet na ya mosala na président ya assemblée provinciale ya Kwilu Claude Kumpel Mpasi ba échange na bango balobela kimingi ba assise ya 13e conférence ya ba gouverneur oyo ekosalema na province ya Kwilu. Objectif ezali ko harmoniser makanisi na bango et longo na ba différentes délégations oyo ba ko participer mingi penza regroupement parlementaire à nous débattre le Congo ANB oyo bazali ko occuper mingi penza ba poste ya responsabilité.
point mosusu ezalaki abordé na bokutani oyo ezali situation kaka ya paiement ya ba député provinciaux te oyo na mikolo oyo baza na 8 mois ya ba arriéré ya ba émolument na bango. Rapporteur ya Assemblée nationale Jacques Njoli a accordaki oreille moko attentive na haute na ye pe a promettre ko soumettre ba préoccupation nyonso na ba autorité compétente. Bo simba pe boye ba ke haute ya Jacques Njoli azonga ki na esengo na espoir ya komona ba échange oyo ebota bambuma na yango. Honorable Maotweneli ya commune ya Selembao ayambamaki kitoko pa ya ministre provincial ya intérieur Jano Kano wape pa ibalobelaki mingi makambo o etali commune ya Selembao. Honorable Maotweneli azalaki accompagné na 3 chefs de quartier ya commune oyo. Année ya sika ebandi kasiba objectif etikali kaka ndenge ezalaki. Cela veut dire qu'on proposer qu'on défendre population ya ville ya Kinshasa en général pe ya commune ya Selembao en particulier. Talatina audience oyo ya honorable Maotwene du les responsables Papa Selembao na cabinet ya son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur na ba notable ya 3 quartiers ya commune ya Selembao Totangi quartier Pululumbambu Lubudi na quartier Mbala nyonso elekaki na salle Samuel Kitoko kuna na hôtel de ville. Masolo oyo etournaki esengeli boyeba autour ya ba question ya insécurité na kati ya commune ya Selembao. L'infatigable Papa Selembao honorable Maotwene après kouta na mikili ya poto toujours pona kolobela mboka ape makite direction hôtel de ville pona koluka ba solution ya population ya commune ya Selembao oyo ba pesa e mandat. Tour à tour, son excellence Jano Kano alingaki ayoka ba notable ya 3 quartiers oyo na matoi na yemoko. Moto ya Yambo ezalaki Joseph Bianza Batomba, chef du quartier adjoint ya quartier Pululumbambu, atalisaki ba inquiétude na ye pona oyo etali insécurité na kati ya mabele na ye. Nasima eyaki tour ya représentant ya chaque quartier, moko sima ya moninga kotalisa ba problème toujours ya insécurité. Bongo nasima mwana mboka Jano Kano ministre provincial ya intérieur ayebisaki bango ke désormais commission moko ekutiama en place pona kolandela makambo oyo pe na suka ayebisi ba notable ya 3 quartiers ke babungisa espoir na bango te ensemble nde bakosilisa insécurité nyonso oyo ezali konyoko la population. Na micro ya Info Lingala moko ya ba notable alobaki boy na ba quartier na biso makambo ezosi mate bato moi bazali bandina bandako na bana biso voilà alors finalement papa mawa ayokaki mongongo ya badeko parce que vraiment ça salaki économiquement moke na suka alors il faut prolonger yango monaki lelo awa papa mawa même biso na suka ndenge ministre biso na suka monongo na voie obligée pour trouver la solution na makambo oyo etumisa biso na kati ya quartier na biso. Ministre a fait message espoir. Dans quelques jours, après la commission sur le terrain pour aller appeler des sons de cloche, afin d'avoir la mesure, pour que Kimi a raison, la réponse de la doléance. Tobanzi ke duo oyo entre honorable Maotwene du les responsables na son excellence Jano Kano ministre provincial ya intérieur et kobota bambuma malamu pona kosilisa likambo etali insécurité na commune ya Selembao. Boye honorable Maotwene toujours au front pona population oyo ba pesa e mandat moko kaka bazali mibalete na Selembao. Compagnie africaine d'investissement c'est mon poussé yangonde eza kokuma makitoko na batala ba service moko ya kitoko pona peuple congolais toujours conforme na eza ko continuer bolanda reportage oyo. Mule sika ebandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année ba meilleur vœu na bino nyonso na année oyo sika CAA akani komema bino na ba dimension likolo lisusu encore plus de confort, sécurité, ponctualité et likolo nango bakisa luxe au travers ba avion na ye mo kwake bobo sanate na 2026 oyo CAA zoko ki sa 34 ans mokoka toujours na service ya ba congolais pe ya clientèle na nyonso. Ah, CAA, Mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.
pour préparer examen d'état oral na kambo etali anglais ba élève ya complexe scolaire mo pemba baza kosala basala ki bongo semaine English weekend Hollande. Le 20 janvier 2026, école Mama Pemba, Oyo ezwami na ville ya Kinshasa, école ya Fondation Nerombungu, et yambaki série d'activités Oyo et markaki mingi penza na cadre ya semaine English Week. Le programme Oyo ezali organisé na ministère ya éducation na collaboration na ba autorité éducative locale. Yango ezalaki conçu pour na ko préparer ba élèves na épreuve ya oral anglais na examen d'état. Ezali bongo étape moko importante na parcours na bango pe na parcours académique. Événement Oyo et bandaki na cérémonie d'ouverture solennelle, élève moko ya complexe scolaire Mama Pemba a prononcé qui prière na anglais. And the spirit of peace. Guide us as we work together for the good of our community and our nation. Amen. Amen. Bosimba pe boyebake importance ya langue anglaise na vie quotidienne ya ba élève yango ezali bongo geste moko ezali ko marquer engagement ya école envers ba enseignant pe envers langue anglaise oyo pona ko créer climat moko ya sérénité avant ba épreuve ya oral na examen d'état. Après prière, promoteur et Rodrigue Mbungu ye a prononcé ki mo ya bienvenue pe azwa ki maloba po na kotalisa epai ya ba invité nyonso fierté oyo ezwami epai na bango pe engagement ya complexe scolaire Mama Pemba ko participer na initiative oyo ya préparation ya oral ya anglais na examen d'état. Inspecteur principal provincial ya ville ya Kinshasa mo amba Jean-Marie Tshisekedi ye azwa ki maloba po na ko prononcer mot de circonstance na discours na ye akumisaki importance oyo ya langue anglaise na système éducatif ya République démocratique du Congo. Moko ya ba première activité ya journée ezalaki bongo démonstration ya conversation na langue anglaise oyo ezalaki réalisé. Better. Can you tell us what the letter of that? So, better is an adjective. It is from good. In comparative of similarity, we use better for making comparison. Yeah. Example, my school is better than them. Thank you very much. Okay, now tell us this. Okay. By the name of Babediba Prodi, so I'm a senior in Carmen Science Institute. Made a different type of compassion. When I am alone at home, V-U-E-M-B-A. Après démonstration concours ezalaki organisé ba élève bazalaki désigné pour na ko représenter école na compétition régionale. Concours Oyo ezali bongo moment moko ya événement ya kafu kafu et ko permettre ba élèves ba yeba na ko se mesurer. Implication ba autorité éducative mingi inspecteur Jean-Marie Tshisekedi atalisaki bon déroulement ya événement Oyo pe akumisaki ba initiative Oyo ezali eloko moko ya malonga. Bosimba ke semaine English Week ezali organisé na égide ya ministère ya éducation supervisée na inspection Oyo ezwami na cadre ya processus moko plus large pour na koluka ko renforcer ba compétences ba élèves na langue anglaise. Ba élèves ya complexe scolaire Mama Pemba batalisi enthousiasme na bango pona oyo e uti bongo koleka. Bosimba pe boyebaka événement oyo esalemaki ne complexe scolaire Mama Pemba ezali organisé na inspection scolaire ya province ya Kinshasa mo amba na supervision ya ministère ya éducation ba activité oyo ezali pona ko préparer ba élèves ya 6e pona oyo etali oral ya anglais n'examen d'état. Population avandi mingi pena na ville province ya Kinshasa na konyo comme likambo etali mai ba quartier belé peu ya commune belé mai comme calvaire. Reporter. En plein 21e siècle, ezana bakwa misusu ya ville ya Kinshasa na capitale ya République démocratique du Congo, babosana bango bambule belé na makambo etali mai. Kaya quartier Sakombi na Mayenge na commune ya Kimbateke esengeli kosimba ke basalelaka kaka ba mai ya libulu tope mai ya forage yango esungaka population ya coin wana pona certains besoins ménagers.
esengeli kotalisa pe ke ezali manque ya volonté ya ko résoudre ba problème oyo ya première nécessité. Na yango vie sociale ya quartier Sakombi pe Mayenge eza malamu te, esengeli ba autorité batala vraiment kana bango po vie baza komene eza pasi pe mawa. Penda ezo pena ba pompe ezate ba pompe eza pena kuna na se côté ya pont kuna. Mais biso koto to mela mai mabulu donc mai moko kaka ya bongo kaka to ka mai mabulu bana bazo mela kaka bongo emsubo chekis donc ça peut permettre te année 2024 pena président sala biso pela quelque chose à cause biso pompe da quartier au ça cause biso to sepela makasi ba condition to usina na 2023 o to na 2024 to na posa développement et kota. De la même manière bazana problème ya o etali mai to constater lisusu pe absence ya ba câble de transmission de l'électricité na ba kwa ya quartier Mayenge pe Sakombi. Tengina ba konza mboka en principe mboka batu bazali peuple azonyo kwama ba bongisila biso makambo etali courant po ekoma lelo courant epeli lobi courant ezate en défaut bokoya ko jo courant retard ba 23h courant ye okepte pe bokola la ka bongo sans courant. Population ezo se plaindre na insécurité o ezo se battre plein à cause ya manque d'électricité yango ezo favoriser ba criminalité. Na ba République démocratique du Congo oyo soki nanu voyage na ote kokanisa kutu te ke esi osilisi komona po air moko elekaka na Congo ezande suka na bimangu balenya oyo boza komona boye babengaka yango dakadaka kasi okokamwa pe okotuna ngai pona nini dakadaka kombo yango neti lipasa ya mashini madoda papier yokana nuso oyo. Omoni esika kombu ya dakadaka euta son ya moteur nango soki eza kotambola esalaka kaka dakadaka oza awa na province ya Mai Ndombe dakadaka ezokende nyoki bozwa sikoyo ba condition engaye oyo eza kosenga tola musaya Marie Misamu abelela yeso ywe po kedi na kedi tala moteur etambolaka en grande partie na mai basokaka yango nde mai nesika ndenge misusu ezwaka mazout to pe essence yango nde mai elekaka wa mingi modele baza kosoka yango mai pardon chamo amela na ye mai me ya kosa banzete oyo esangana na mabende boye baza kosalisa mouvement ya yaka boye zonga telemisa moke ningisa kuna nde yango gouverner to volant nango sikoyo tala komona de bord yeyo avandi na fenêtre ye miso ezalaka se libanda kasi maboko abalolaka ya gouverner na kati botala singa ona fenêtre nde esika sapuyaka na système ya baresi ya 207 ndenge bakoma komi diembika bacorde na baportière basilisa babiro de soki pe babiro 5 mayele kasi bo imagine corde oyo kanangi ekatani modèle commandant de bord akobeta mama na kilbit ne bale kasi lokola bayebi na bango mai nde peut-être ekobikisa ye kasi pasi ekozala soki akweleli bapirogue boza komona mipanzi kote oyo na likolo batu bavandi sans inquiétude likama ezolobela bango ate eloko te kote oyo mopanzi kwanga eza kolia masample nya neti mboka mokonzi azalaka te basi na mibali me baza koyokisa kwanga nzoto pasi po modele baza konyema yango pardon bolukela yango kombo bamisusu kote oyo bazolamba na bango sans problème na bambabola na kati awa bozozwa sikoyo kumanima veut dire nzongo inene RDC nanu tomoni makambo te boye tomituni babalenyiri ya modele oyo nani yango apesaka ngo nzela etambola tranquillement na babibale boye ata condition moko ya kovoyager ne bale eza kutu rempli awa te tokamwe modèle bato oyo basakanaka na bavi ya bato lelo na République démocratique du Congo ba-accident ya bibale ekoma neti je moke soki tolobi tokonte nombre ya bato esi bakufi na bamasuwa na bibale tokosilisa kotanga ntina 2023 jour ya baélection po baleki tellement ebele tosengisi na tata ministre ya transport pe baautorité maritime balamuka pe batala na lombango situation oyo ndenge population baza kokufa na bamasuwa ezanga ntina boye eza kotambola bibale po bozwa nanu balenyere ya boye dakadaka etonda se bachevron na batol epanzalela bino na kati ebale bino nyonso mitrai.
population avanini peut-être makala za ko zana esonga makasi na ndenge za kotongela bango nzela surtout avenue Kindundu pour la reportage. Population avandi na commune ya Makala bazali kosepela na ndenge ya kosakana te pamba te ba route secondaire ekomi mwa ebele na commune na bango. Bosimba awa toza na avenue Kindundu bazali kosala misala ya kotia makadam oyo ekobima ti na avenue Université même na Kimwenza epai wapi mituka ekobanda koleka désormais kitoko ekofaciliter fluidité na ndenge ya kosakana te même ti na route elengesa. Population ya Makala batondisa minesengo komona ke gouvernement provincial ya ville ya Kinshasa akanisi commune na bango ya Makala oyo ezalaka vraiment na ba route secondaire te. Na micro ya Info Lingala journal ya peuple na passage ya ba reporter boyo kandenge population atalisi esengo na yi za chef d'avenue ngai na za chef d'avenue oyo ezali avenue Kindundu quartier Malala commune de Makala ezali nzela eza kosalama mpona président na biso oyo alingi Makala parce que banda 1960 Makala ebandi nde kozwa nzela mpona fasi beton président na biso awumela oyo aye kocouvrir Makala mpo ndenge tozali boye toza na esengo mingi na commune na Makala toza na nsima ya fasi beton parce que si namoni ke sur 24 communes koningana ya banzela ezali banclavement kala mingi te eza kosila yango wana omoni ke toza na esengo makasi parce que nzela oyo ya Kindundu eza korejoindre na nzela ya Kimwenza oyo ekenda vers Yolo ekenda vers rond-point Ngaba yango wana omoni ke toza na esengo mingi biso bana Makala toza na nsima ya président na biso fasi beton. La sepeli bandeko tondimaki te ke biso na Makala un jour bakosala biso nzela ezaki ba projet kala baye kosala biso nzela to sepeli topesi merci tozaki na ba difficulté ya kolongwa wati kobima na prince ya diversité lelo tokomi na prince na biso ya Makala tokomi na Elengesa donc tokomi na Kimwenza en tout cas to sepeli penza lokola cette fois-ci bakonzi bakanisi biso surtout biso na avenue Kindundu po avenue yaki principal ezali principal tolongwa bakonzi basali biso nzela atuke elo tosenga na bakonzi mosali ke tina suka esila te mpo nzela oyo nde esalama boye facilité makambo ebele na Makala bakangaka bato justement okofanda kaka boye na biso mikolo boye bakipasu to agite liboso baloki mpe age me bakipasu agite na biso mikolo boye bakoma kokanga donc ndenge banzela esalama boye j'espère ke susi na biso eza ke esila te mosali ekontinue tina suka mpo efacilité makambo ebele makambo na sasi na koloba ke bakangaka bato te mpo nzela so eza mwa minda mpe batie esala belo na koloba yango wana vraiment liboso na koremercie président de la république na mosala aza kosala ya banzela biso na Makala toye bato ondire babosana biso mais président de la république Tshisekedi aye amati na Makala po tala sikoyo banzela nde kosalama toza sire ke ngelo ya oyo tobengi na prince de benga prince kokota na Makala po ekomaka bumbu ngengeri kote mosusu me Makala ezalaka mpenza te mais cette fois-ci tomoni ke tolamuki tosepeli makasi na action président de la république azosala mpona biso na Makala vraiment tona esongo mingi po te baction ezosala prince déjà na Makala toza na avenue Kindundu quartier Malala commune Makala papa tota na esengo mingi toceso makarene papa kuluna esili papa wumela papa nzambe abatelaka yo baosali mpo na biso wana Kindundu awa quartier Malala baba Kindundu boyinde malamu population ya Makala azali kosenga bakende lisusu na badirection misusu ya minene oyo ya commune ya Makala soki ebakisami ekomi ebele ekozala eloko moko ya esengo kasi na oyo ezali kosalema bazali kosepela deja.
Insalubrité na ville ya Kinshasa ekomi na yango lokola momesano bato bazali kovanda na salité pe ekomi normal malgré appel ya chef de l'État oyo a lancé dernièrement pona kobelela likambo etali bosoto na ville ya Kinshasa ya kokamwa ezali même bisika oyo esengeli ezala aseni mutu ya koasenir yango azali komona na te ba marché ya ville ya Kinshasa lelo ekoma na yango ba dépotoir ya bosoto awa tozana marché Makongo na commune ya Lemba bino moko botala ba reporter ya Info Lingala ba betaki tour kuna pona kotalesa bino degré ya bosoto oyo ezali kuna même bateki oyo batekaka bazali exposé na ba maladie ya ndenge na ndenge balobi bafutaka ba taxe na bango en bonne et due forme kasi marché oyo ezali asenite baebite misolo bafutaka soki ezalaka pona nini otala bosoto boye batu bazana ba toilette nzinga bafungolaka yango po salité et se déverser pene wana boye ba mai ebele ezali ya kovanda salité ezali wana solo lokola kaka ezali toilette nzoka ezali wenze esika batu bavandaka kobanda tongo tipokwa bazali kolia bazali komela bref bazali vivre na environnement moko ezali vraiment pollué na likambo etali salité boye marché Makongo ezali ko mériter boete ndenge bateki balobi tango bamonaki ba reporter ya Info Lingala twana salité makasi tala wenze banzete salité bazoza mbongo elo mama lona wenze salama ezate donc basala tuta bamesa wenze kufi batol ezozokisa batu bazuzu bambongo bamama te bamama nde bafali ba place wana awa botelemi malamu mpo mbula ebete so mbula ebeti awa na bato moya kolekesa te tala salite na sa mesa sala ozofutama otala na sa mesa na filme mpe salite wana solo sali vraiment mpona bakaniveau oyo bamama ya wenze na bandako esa zingazinga soki badale na bango etondi balekisa yango kaka na terase ya moke oyo songa na pase na bakonzi batrouvele biso solution na wenze oyo po eza grand marché ya terminus apart yango wenze mosusu eza te na wenze ya terminus chef à Wenze, chaque jour à 2500 à chacun. Mais quand ça saleté, nous avons dit à ce qui saleté désordre, à côté d'un mois, pour nous avoir saleté la mort. Oui, toujours paie sa mort chaque jour 1000 francs et chaque samedi, tu paies ça sous 1000 francs. Le col à 2000 chaque samedi, mais par jour, tu paies ça à 1000 francs et à ticket. Attends, tu t'es quitté, mais bah, c'est un gars, mais tellement salité, bazo bongisa wezete. Nambo paye à poubelle, toujours paye sa mère, bisonde, toujours foute. Nous sommes à poubelle à être, tu vas quitter sous son mot et tu payes. Tobanzi ke ba autorité ya ville ba beta CT na ba différents marchés ya ville ya Kinshasa marché ezali esika bato bazali kosomba pe koteka boni ko vivre na bosoto boye lokola bato oyo bazali obligé kaka ya kokoba boye ezali malamu te to sala quelque chose milliers bato bavandi milliers bato bazali koteka ezala vraiment asini marché Makongo bourgmestre ya commune ya Lemba tala ndenge ezali pasi pe mawa. Potepota walonga po la bala neza potiva pe mkono go mela ngo bisaka santé kitoko pe vitamine. Protivap encore et toujours. Oyo mama bituna tuna aye bakate tirero apesa mwana ye bire. Ebe na santé kitoko boye. Olesaka ye nini? Aliaka Protivap. Soka ba mama nyonso batimbe ya Protivap potopoto kitoko pona ba bébé pro. Mama soma ye. Mwana na ngai depuis abanda kolia akoli boye. Aliaka kaka Protivap. Protivap. Protéines, vitamines, énergie. Azama yele na classe, abela kabela kate, alimba kate. Ba maman, félicitations na bokoneri bana. Protivap, facile à digérer et nourrissant. Ezana, protéines, vitamines et énergie. Hey, bébé na yo kitoko, ninyo esaka. Ma ba inga kango, santé kitoko nzoto makasi. Matemi disa, mama tetsa mwana. Sukana mbimbi. Ngake bere pona kola na phone ngala jina peu la peuple ceux qui vont se pina on merci la Francis Kanza loko kazaki na sima la caméra héritier mon pine ma superza qui joue au montage c'est moi qui pas Christian Kangebe ngala mne topsana rendez-vous donc vous allez ko au revoir. Mule sika ebandie makambo ya sika pe ye compagnie africaine d'aviation CA na mokuse toujours fidèle na habitude na ye
tellement alela clientèle na ye na ebandeli ya mbula oyo atombeli na bango nyonso bonne année bameyo vœu na bino nyonso na ane oyo ya sika CAA akani komema bino na badimension ya likolo lisusu encore plus de confort sécurité ponctualité e likolo nango bakisa luxe au travers bavio na ye ya mokwake bobosana te na 2026 oyo CAA zokokisa 34 mokoka toujours na service ya bakongolais pe ya clientèle na ye nyonso. Ah, CAA mfumu. Fly CAA, votre confort et votre sécurité au cœur de nos préoccupations.